l'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie célèbre la dédicace 2019 qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'Assemblée avec la servante de Dieu, la bouche autorisée de l'Éternel, la prophétesse Sansi Kimbango. C'est 14 décembre 2019 de 19h à 5h. Thème: le juste croise comme le palmier planté dans la maison de Dieu, même dans la vieillesse, une porte de fruits. Adresse: salle Le Millénaire, 3 places du 19 mars 1692, 77 176 Savigny Le Temple. Contact 07 83 17 91 39 06 30 93 85 09. La dédicace 2019, un événement à ne pas rater. Nakoki kobosana te nyonso yo salelanga yawe nakoki kowanga na jamais molama papa na vie na ngai kumisa masanjolama yaya ozwaki esika na ngai na Golgotha kumisa elombe anakokisa yo na nganye. Nzamba uti ko big sana crash ya avion. Bon nzamba wana na tika bien bien. Quand on voyage. Mais tant to kena na biso normal. Parce qu'on a raison tant to zozon avion elle kike que no sala escale wapi na Luanda. Et comme il kota bazangu pemen parce que dans la bas comme il est ça. Na Luanda avion ce qui peut mona ki nini ce qui peut nuage zo ki nini mona ki monter mouvement moyen seulement avion comme ko kitana tout le monde bazayo en balata ba sentir te ba kweyi ba o ba kina toilette ba kweyi bilo que so pani na nzoto bienvenue o ba tela ki biso prière et ba o ba misu bazoli la ba na baba na na tiki bona biso ko to ko parler langue ban papa na minute on réaliser que totamula na liwa na minute on a coopé ko kufana tiki ban tout le monde na mokiba tika famille na ngai musale tika na komi ko raisonner nzambe na kufa boyete na komi ko prier na komi ko prier langue nde komo azawa. Donc tout le monde va côté qui na vol il y a Air Bruxelles, il y a SN le 17. Ba yebi makamuni to kutana ki na tant ozolongo Luanda tant ozo comme na Luanda. Il y a tout le monde va comme rouler en avion, va comme banga ba misuku les karaté SMS WhatsApp Facebook. Na minute wasko la seule personne ya robenga ezaka nzama lolo téléphoner. Connexion divine. Connexion divine, intervention rapide. Obi combien de personnes va kufa na kasse avion. Papa na nga mogo bani akufa na kasse avion to mona ebembe na ete. Parce qu'on a comme raison kufa même liwana papa ndame ko permettre en autre. Likambo to soulever likambo papa na kufa na crash. Bande ko musu bani ko comparer vie na bango. Loko mama na nga kufa na malade na pe na ko kufa. Papa na nga kufa kabo. Donc vie na yo ozo comparer on a mutu musu quel que soit sa parent na. Oko le ba bango. Bienvenue dans la vie na ye. Ouais. Et dans la vie Mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyelibino ba kongole nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwake en charge na nyonso ko banda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kute zate e bon
bongo check-up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye e vala ki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge ba bali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo vala kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembezali ezate. Et Fada, thank you Fada, trop cher fidèle téléspectateurs, internautes, balingami, nankolo, nzamba pambola bino, totondo libino boye limalambo na kati ya émission na bino, rien que la vérité, oh lelo, nazui libaku malamu koyeba ko présenter bino na moto, oh boyeba ko découvrir pe on a yambi to kolobela par rapport ya vie na ye. Si relié à travers une petite exhortation liée à la verset biblique, alors Tozali Awanakati Sengo, Navila Kinshasa, Nakata Plateau, il y a La Voix Céleste Télévision, Toyambeli Bino, un homme de Dieu, il y a Zali journaliste, présentateur, il y a émission, Azako exercer ministère, il y a prédication, et aussi Azako Lyon, il y a média, c'est-à-dire télé évangélique, alors Tozanaï Awanakombo, il y a frère Alvin Béa. Moussali Natata, Tozanaï Awa, shalom l'homme de Dieu. Shalom l'homme de Dieu. Bonio. Ouais, l'eau les offres, ça va. Déjà, bon retour dans le pays. Ouais, merci beaucoup, bienvenue, Biano. Mais, Batubele, mi tuna moko, miso soupe regretter, pe miso soupe kamui. Et là, ils ont commencé à Batubele, ezali mbala na yo ya liboso ya ko voyager, mais to monyo ki au songi. Au salité de Batoussou Basala, Batubele, Babandaki pour s'attendre qu'un autre qui est bon aux hommes à ce papa. Oh, Titi. Oh, t'as poto. Ah, ok. Banana, on voyait ça, le voyage de l'équipe. Un voyage de l'équipe bien, mais nous devons le savoir qu'au-delà, il y a poto. Paradis et Zali. Radio Zali, qui c'était que non, vinde dans la poto. Tu comprends? Au cours que les potos peuvent réussir la vie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là-bas, qui vont souffrir, qui vont pauvres, qui vont réussir la vie. Mais au cours de là, ils vont réussir aux autres madame. Ils vont vivre madame. Ce qui est important dans ma poto, c'est que dans ma vie, il y a aux ananzami. Ce qui est aux ananzami. Et à la place nous tous qui nous s'est retrouvés car tout le bien nord du Cambodge bibliquement parlant le quoi posa mosali na Nzambe to mona ki yango Naomi azaki na mobali ne komoneli Melek na bana mibale mais Bible zoloba ke et arriva kinza lekota ki na kata Bethléem batiki Bethléem baki ko se réfugier na Moab. Alors tout lundi, ça m'a pas définition. Bethléem, c'est la maison du pain. Moab, c'est la malédiction. So, tu belé, bakanisara, problème, la difficulté, oh, yo, pokuta nango, bakasa izara lié namboka. Pourquoi par rapport à. Bon, par rapport à la question posée, récite, il y a vie, et ça, dans ma bourre,
Ce qu'on a réussi dans la vie, c'est un ensemble. C'est un maramamboka. C'est un maramamboka. Koko longo ke États-Unis, koko longo ke Belgique, koko longo ke Paris. Kenet ke baninga ba voyager ba kei ba zui, na pe na zo ke no robunga. Or que yo comme on a bonito réussir na vie. Ndemo exemple mo na Naomi. Oui. Naomi tanga ke abumisi bana na abumisi mo bana azongi kutu na mboka na e pauvre, mais vide. Babengi et nan bapesa ki yo comme Naomi alobi bo benga Naomi te ba benga ki je crois Mara donc il n'a pas na motema Naomi azongi mais vide. Or que ce qui Naomi aloba ke nzambe tambola na bisika na zokene la place musu eza ya kokota te bamboka musu eza ya kokene ko s'installer te Naomi ake abandi na mboka ke ils ont raisonné qu'à récit, mais place à Kenaki a récité parce qu'à chaque nous a mis dans ma ramène. Tout le monde écoute que Moïse n'a qu'à ta Bible. Avant, Abimana Bana Israël en Égypte. Alors, dit Seigneur, ne nous laisse pas partir si tu ne marches pas avec nous. Nous avons côté quand on a qui n'était sur autant mon été. Au côté peut-être les balles au chou. O Eshua, o Luka na vie, ozo réciter na vie, o Luka musa ozo réciter. Et là na bande musu ba voyager na poto, à se retrouver na poto, vie na yezo tamulate, mais baninga musu ba yasima na ye ba bongi. Alors comment on se pose na ki ba question nzambe lisumuni ngana sana mérité pas ça boy. Baninga bazo bonga, baninga bazo zwa mikana, baninga bazo sala bazo tine ba famille na ba ngai pourquoi ka ngai. Nzambe lisumuni na sa pona ke maladie o ela tanganzo. Nzambe lisumuni na sa. Tu te poses tant de questions. Dans circonstances, mon ayez lieu na vie. Mais cette fois ici, mais quand on kolbanzambe, la fois passée na ligne qui mobali mobo et simba qui te nzambe. Nzambe sunanga cette fois ici, côté kangana s'engager na garçon te, ce qui cause na ngaite. Nzambe côté kangana qui on comme ça te babo yanga ce cause na ngaite. À chaque fois que vous engagez nzambe na makamno yeba ko tamola na réussite. Place au bamisu ba Yeshua yeba ke niyo neto zana nzam ko Yeshua to réussir. Papa Vinzano biano kona bandeko bazolanda ba se retrouver na ba même problème. Est-ce que koti ko salema mutu azana nzambe ana promesse akutape na mobali pe a décevoir ye. Et koti ko salema mutu azana nzambe abota raté ba basi minyo ko makambo esimba te. Vraiment. OK, ndeko bienvenue excusez et koki pe au salam. Que ozana bien. Que otambola en bien, au locailo inanzame n'engongo midi pourquoi rien ne marche. Tout le monde a la Bible, Zacharie, observer toutes les ordonnances d'une manière irréprochable. Mais Zacharie a un problème qui déranger. Or, il y a un moment, un sacrificateur, qui montre que ceux qui peuple ont un problème. On a expliqué le problème, n'ayez pas un sacrificateur. Continue à temple. Prophète Azalaki, prophète a prophétisé. Non, bienvenue au coufre. Mais ce qu'on sacrificateur a eu professeur Nzambe Longola Liwa. Parce qu'Azana on a âge à mouquer. Zacharie, pendant qu'Azo côté na ba requête, il y a peuple na temple, bazo zo solution mais Zacharie a mon problème na ye, atika ko solution na yango. A repé sa père requête pas na. Azo prier ton midi pour. Et koki koya. Mais il y a un problème, c'est comme l'Arabie, son avis, Jésus a le que gloire un jour n'a pas vu Nabiso. Le loco au quotidien la mobo baboyayo. Le loco a moi na tongo midi pour botarati. Le loco que musala tongo midi pour ozoakate. Ozo tambola na chômage et la tuyonzoto. Mais il y aura un moment donné, un jour, Nzama Bossana ba oyayete. Nzama okanisa. Pendant que Rachel azon kamona robot a tongo midi poko. A lukina makasi na yeke ake na wole tina ba fruit pona ki abot. Rachel atika kozwa mwana te. Mais Bible dit lorsque l'Éternel Dieu se souvient de Rachel et il ouvrit son ventre. Donc ce qui Nzama kanisi yo. Yeba ke makamu nyo to libumo e kangama ki Rachel
lorsque nzambe akanisa fongoli libumu ya stérilité mais cause appelle ba makamba ba via mabati susu kangama menzamba azomona na si ça passe donc libumu ya stérilité Rachel azana nzambe akanzambe Bible ezoba ke nzambe afongoli libumu na et j'ose croire na ndeko mo azolanda biso soki nzambe akanisi yo o nyonso ekangama na vie no eya kofungwama libala ekangama musala ekangama bénédiction ekangama soki nzambe akanisi yo monaki o nyonso ebana komarche te na vie no efungwami et Bible ezoba ke l'éternel et Rachel devint féconde. Rachel a banné comporte que lorsque l'éternel Dieu s'est souvenu d'elle, lorsque Nzamalo a se souvenu na Rachel, Rachel comporte mon abana ko azuye na facilité. Makamuse et singa que tant ya Nzambe ko kanzamba kanisaka. Ya onde na ya na zoya ko sena poko lelo na ndeko mo zo souffrir, na ndeko mo zo mona clarté na vie na Nzamba kanisa yi pona sala e bolam. Pierre azo yebisa Jésus tant Jésus a yebisa Pierre que bino pe botika bozela nini bokende bino pe bozela na ba disciple musu tant que Jésus alba ke ba disciple ba kende ba misu ba kende Pierre alobi Yesu to ko kende lisusu wapi yo nozali na maloba ya bomoi biso to ko kende lisusu wapi nzambe yo ndoki okosi sa passe na ngai mokile ko aussi sa souffrance na ngai te ba parents ba ko aussi sa likambo ele sa ntongo midi poko papa na ngati ka opesa solution te ba relation na ba tika opesa solution te tamalola to ye pa na nzambe nzambe yo ndo muto ko opesa solution ko opesa maloba ya bomoi na vie na nga oko longola cancer o minga nga bakanganga oko aussi sanga passion eloko ele sa ntongo midi po tala situation na tala kananga tala santé na tala libota nanga nzama lolo lobinini nzambe nde muto ko opesa biso solution na ba problème na biso mokili te yaya eza nzambe likambo ezo umela wana eza na moment donné eloko ebeta o depika cette fois-ci yo ndo ya kobeta amen likambo ya kokoma Jésus Christ na kati ya piscine ya Bethesda bien aimé dans le Seigneur Jésus à côté il y avait une personne qui a banné ko bela maladie pendant 38 ans mbeto e banné ko memba bazo kitse na piscine na mbeto na ye wana lali mais Bible zolo ba que Jésus tanga ya yebisi ndeko wana prends ton lit et marche eloko e banné ko memba ndeko na kati ya piscine mbeto ya banné ko lalela yango na maladie na ye cette fois-ci mbeto muteme maki yete me yende mutame maki mbeto ampona ken nazoya ko ndima na pourquoi lelo ke ndeko mo zo landa biso eloko enyokola o ebeta yo e sukisa yo cette fois-ci yo nozo ya ko sukisa ngo amen et papa il vient tout développer dans une version o ya piscine ya Bethesda o ya mutana sala 38 ans na maladie mais tout moni na conversation na ye na Jésus plus mutuana abanaki ko se pencher nde pa ya bato alobi ke je n'ai personne wa ko boire ngana mai le pesa na bato musu pe ba tala ba vie na bango alobi ah na botama na famille ya grefte nazana noko ya te nazana papa le ki ya te mais ndenge ndi na ko bimisa pe mutu okondo bana bango bien aimé dans les scènes net que ndeko wana ya chai alobi ke nazana je n'ai personne oya roboka na mai ya ekoma na ba vie na biso okomi na point moko famille baba yeyo okomi na situation moya bi ko zo représenter loro moko te na famille no na baninga na quartier babwa kisoneti ndeko basi balembaki basi ba yeko sundola na mai po tambola ta komaka na ndeni siki ba memi ba elobi ke to lemi pe yo zo tungisa biso mingi banda wana lobi je n'ai personne voilà mais pendant que ndeko azolo ba que je n'ai personne oh qui a boire quand na mai OK il y avait une personne qui était à ses côtés c'était Jésus-Christ de Nazareth pendant que mokili batiki yo pendant que famille ba déconsidérer yo pendant que famille bazotongo baninga ba monyo pa ma quartier laisse-moi te dire que tu as Jésus-Christ à tes côtés oh ya tiki yo te ata ba bengani na ndako afutaka te mbule zobi nzamba zana yo yeba que na situation no nzamba zana yo na maladie no wa nzamba tiki yo te nzamba zana yo na problème no wa nzamba tiki yo te nzamba zana yo
na pauvreté na wa nzamba tiki yo te nzamba zana yo ya motu ezake nzamba zana yo Joseph na kata Bible et Job na kata Bible baninga basundola ki na situation koma ki nango malade lati Job na kata Bible baninga basundoli ba connaissance ne basundoli ba boaki parce que koma ki na situation moko très pénible mais nzamba lola atika ki Job te nzamba bana ko témoigner bolam nzamba zalaki na Job ya mutu ezate ke mutu amokila bwakanga na mutu ezate ke mobali a décevant na ya mutu ezate ke moi ça décevant ya mutu ezate ke musale silanga ya mutu ezake nazana Yesu ce qui n'est aboyo et comme pama yaya perdez tout mais ne perdez jamais Jésus. Il est celui qui peut reconstruire tout en toi. Il est celui qui peut te donner tout ce que tu as perdu dans la vie. Quel que soit âge, quel que soit nini, il est capable. Il est capable. Merci papa Elvin. Toujours qui n'est malé mais pour nous qui ça on est allé tellement à liboso ya batubaye ba cause la réconforter par rapport il y a un message d'espoir. Mais tout le siko yo parcours ya batu. Qu'est-ce que fait Moto abandaki na Nzambe na pasi Moto abandi na Nzambe na pasi mais lorsque Nzambe a tombolié Moto tiki Nzambe pourquoi gérance et élévation et pas ya ba Christ beleza mabe l'homme de Dieu bien Denis bien au monde pourquoi pas ba missus bazo démérer na élévation na bango David n'a qu'à Bible. David a commis roi. Mais tant a commis roi, Azaki na ilama moura banako boma na chambre nanda kunae. À chaque fois que David, ce cas zonginda er moro jour musu abimise la mama na taliango. Azo raisonner musika nzamba lola lokotaye. Azo raisonner bisika nzamba zoye na zamba. Azo solaye sola kazaka na wana solo ya banyama. Alobi nzamba lola wuti na zamba nzamba lola awuti na bisika o mokile boka kinga pendant que papa nanga déconsidéra kinga pendant que famille nanga tant que prophète Samuel aya wendre roi famille babosani nga naza menza mabosana kinga ite parce que tant Samuel aya ki na ndako ya papa ya David Isaïe bosana ki David mais eloko ya mutu nzama lola bosana ki David te Isaïe alakisi bana na nyonso Samuel dans lobby mais nazo mona mutu na ko wendre ye wate est-ce que ça na mwana mo qualité mwana ngonde papa bosana ki David abo sana ko compter David na kata zamba mais nzama lola bosana ki yete David azotale lamba wana musika nzama wuta na alobi j'ai pas droit à l'erreur attaque na beti samili bako attaque na kwa isamaki na mwasi ya nani non j'ai pas droit à l'erreur nzama lola limisa na tamona ko banga ebele ya bandeko ya ba pasteur ya ba chrétien o ke bazo élever bazo ko gérer élévation na bango te parce que bazo bossa mbisika nzama wuta na bango est-ce que ngana ko bossa mbisika nzama wuta na pendant que na bana ko travailler na ba chaîne mo ba Tropicana télévision ba télé 7 nazo longwa makolo de beau marché TV nazo ki mama mutina ba ipende okende kotika émission nazo benga ba invité bazo tika ngai nazo zanga va même na 200 francs na poche nanga nazo zonga bo nazo bana kolela na lola menzambe wana longolinga na bisika wana alongolinga na bisika ya souffrance alongolinga na ndako ya mulunge lola la akome olaisa na bandako ya climatiseur alongolinga na bisika mo ya passe na bandako ya bincheko lola komiko kotamusanga na ba voiture mo climatisée nzamo alongo linga piéton nzamo ako abimisinga apesinga considération o nazalaki na ngote bienvenue et ya katoza ba sainte et il y a parfois que tout soumou carane pour la zone nous bon tantôt dit manier tantôt dit non mais comme on a ni moko so kotina ndela mo mene vu moko bo eneti baninga au lobby non raisonner comme musika nzama utana au lobby que j'ai pas droit à l'erreur vu eza ya ngate tikana changer nzela nazunge nzela na ya kibunzambe nzela na ya retraite nzela na ya zamba nzela na ya okene kolela liboso nzambe kolelo na lelaki autrefois nazolela nzambe pourquoi botika ngabo nzambe ozo mona pas sur
te nazozanga nazolala na nzala bilamba eza te nazotambola makolo nzambe ozomona te ndenge bazosekanga nazolata bavese ya milaye ezanga tinda ya ba 8 boutons na ba émission invité azoya bo azotuna nga journaliste aza wapio parce que azomona elateli na nga ezolakisa te ke na journaliste mais nzambe wana lelo akoma kolatisa ba veste ya ba $300 nzambe wana lelo akoma kokotisa ba avion ba va et vient nzambe wana lelo apesinga ndako apesinga mutuka azopesanga bénédiction nzambe abikisa na ba maladie ya mutu pasi yaya nakenda na hôpital bienvenu biyano avant que tokoma na lisolo ya hôpital nasi sa pensé nzambe wana za na bomo nzambe abosa na ba oni ya ete pendant que nazolela nzambe pambolanga mais lelo nzambe a changé le samonanga bango mona bana koma te ke nzambe pambola nzambe longola na souffrance nzambe matisa nzambe pesanga valeur na miso mokili prière wana lelo échanger prière nanga na lela ressource te pour na souffrance pour na kozanga prière nanga lelo koma nini na koma kolela na bolamu ya nzambe asala na bina nzambe merci na bisiko komisinga nzambe merci parce que bikisanga na liwa nzambe merci parce que bimisinga na mokili nzambe merci parce que lelo na komi kozwa 100 € na facilité nzambe wana za viva nzambe asala na bavi na biso nzambe asala na bavi ya barache aza capable ya kosala pe na vie ya ndeko moko azola na biso en ce net moment le Dieu vivant aza na bomoi abosani yo te yo yakaka epana italisa nzambe lisolo ya badi les prêts bienvenus ozoyeba lisolo ce que vous avez la maladie ya lèvre na moment que les gens qui faut pas bimiso na mboka que no kufela no na zamba mais ezana ba les premiers ko bienvenue bien lorsque ba bimisi bango na zamba ba ke ko zela Jésus na montagne ba lobi avant que toke no kufa lokola ba ninga avant toke no kufa lokola ba ninga na libana ya ville Yesu yondo ke ya OK la biso yonde source na biso papa tala nde mokile boa ki biso tala nde mokile ba boa ki biso tala nde mokile benga ni biso na ville Yesu toye pano Yesu Yesu loba liloba moko pona vie na biso Yesu Yesu kotika biso to kufa boyete Yesu loba liloba moko Yesu akomisaki bango pire de même pena yo na situation na wa minga nga balobi menzamba lobite mokili balobi menzamba na lobite yaka le pana loba ke nzambe na souffrir mingi nzambe lobi ni pona tina kana ozomona vie na ngaite est-ce que ozomona santé na ngaite est-ce que ozomona ba vie on azo menete Yesu ba rappeler nzambe rappeler Yesu nga na suki na ye pa no kotika ngaite kotika nga ano esilela nga boyete toujours na souffrance kotika ano esilela nga boyete toujours na maladie kotika ano esilela nga boyete sanke na bali sanke na bo est-ce que pe na emo etika nzamba ko sala nzamba za capable bienvenue nzamba za capable atana 1 minute ko sala oui eza na lisolo mo ya ndeko moni na Bible ndeko wana benga maki mokufi ba memi ba kene ko kunda ye bien aimé dans les années na cimetière lorsque akufaki ba médecin ba bimisaki déjà et dans nos 3 actes ba pesa ce qui mon abotin ba pesa acte de naissance ce qui okufi ba pesa acte de décès au monde ngazo confirmer que il n'a pas droit à la vie à ça kufi ba ko kene ko kunda pendant que ndeko akufa ba memia ba ke okuna na cimetière basi ba somela ki epe libulu ba ke ko enterrer l'état bimisi acte d'inhumation mokile pesa 3 actes mais ana acte ya minei e kanzama lola ne muta pesa lorsque ba memi ndeko ba ke no okuna na cimetière les ressuscités du cimetière mobule salami ba o ba memaki baninga na balobi o ya komi déjà be matana tindate toboy biso peto okufa neti ye bazwi ndeko ebemene babwaki ye akomi déjà ebemelo ezanga tina sanvi pendant que bazomona vite kati ya vie ndeko nzama lola azomona vie kati na ye pendant que moki bazomona oke sommet pendant que moki bazomona etula pendant que moki bazomona stérile pendant que moki bazomona maladif Yesu azoya komona obongo te Yesu azoya komona na miss mususu mokili babengaki ndeko ebeme bazwi babwaki ye mort cadavre mais Yesu abengaki ye non ebeme te Yesu abana komona vie kati na ye pendant que babwaki ye c'est en ce moment que Yesu nzama lola azoya kopesa azoya kobimisa 4e acte au mokili pesa raté acte de la résurrection amen
Yesu apesi acte ya résurrection ya ndeko akeye kosikor na ye keye kosima na mikuwa ya Élysée ndeko asekwi akomi kotambola azongi envie nayebi te eloko nini bakunda na vie ya ndeko moko azolanda biso asendete moma nayebi te soki bakunda libala nao soki bakunda mosala nao soki bavandela soki mpe nini nayebi te mais nazondima na pokwa lelo ke nzambe alola azoya kopesa ndeko moko acte ya résurrection ya libala na ye acte ya résurrection ya mosala acte ya résurrection ya bana na ye ya bonheur na ye ata bapesa oyo ya mokili eza na importance te oyo eza na mutu eza ke ya nzambe ya lola nzambe wana abosana baoyo ya ye te ata na dernière minute nzambe asekisaka nzambe akosekisa baoyo ya ye. Mais papa, il vient vraiment non sentir Bonzambé na cancer qui Belgique Potokuna Bonzambé et si la mozo garder toujours Bonzamba dans Zamba. Je sais à qui je crie. Naïbi o na nimela. Le lourd monte ko bungi sonte là. Te libako ko bete mais on n'a pas droit. Te yaroti kapendanta. Non. Et là on est ko pousser ngana tikanzame. Nzamba bikisa na ba maladie mo incurable. OK no octobre ba moni que non frère makina no ezo tambola bien te problème na cerveau bonabo makila ezo comme na cerveau muto ezo betanga tongo midi po. Une fois na benga yu couple mo na expliquer quand maman Persine mangalo ngi tanga ya ka moi c'est pasteur d'osité. Ayebisanga soki pende kona bango mo boye bani fo komela soki ba fui mingi soki penini ya mais ndame wana pendant que mutu bana ko beta chaque jour nazo ba avertir pour na koya ba docteur ba lobaka mais nzamba lobaka ke nzamba bikisa na maladie wana sans que na mirakis nzamba bikisa na ba accident bienvenue yamitu nzamba bikisanga balengisa na kuwa nzamba bikisinga na nzela wilerina ke ne pas ya procès jour mo na butina zozo bo car réseau ya et comme à 0 maintenant tout le monde va gagner obiki na liwa nzamba uti ko bikisa na crash ya avion bon nzamba wana na tika bienvenue quand on voyage mais tant to kena na biso normal parce qu'on a raison en tant to zozo avion le kiki que no sala escale wapi na Luanda et comme il kota bazangu pemene parce que dans la écran mo il a ça na Luanda avion ce qui peut mona ki nini ce qui peut nuage zo ki nini mona ki monter mouvement mo seulement avion comme ko kitana tout le monde bazayo balata ba sentir te ba kweyi ba o ba kina toilette ba kweyi bilo que so pani na nzoto bienvenue o ba tshela ki biso prière et ba o ba misu bazoli la ba na baba na ngana tiki bona biso ko to ko parler langue ban papa na minute wana o réaliser que totamula na liwa na minute on a ko pe ko fona tiki ban tout le monde na mokiba tika famille na ngai musale tika na komi ko raisonner nzambe na kufa boyete na komi ko prier na komi ko prier langue ndeko mo azawa atamo kut on ndeko azo ba munoni molimo deje mataki na komi ko prier raka baba roko nazo prier nzama sala. Donc tout le monde va côté qui n'a volé, il y a Air Bruxelles, il y a SN, le 17. Bah yebi makamuni to kutana ki na tant aux longs tant aux to comme na Luanda. Il y a tout le monde va comme rouler en avion, va comme banga, ba misuku ba filmer na koto prière. Nzambe wana bi. Parce que boule que likolo na mapata. Okobele na nya ya ose. Na benga pasteur, na benga mama tonani. Yo mo connexion réseau ezala raté. Likolo boule ka bino mo likolo. Bapelle les karaté SMS WhatsApp Facebook. Na minute wasko la seule personne ya robenga ezaka nzama lolo téléphoner. Connexion divine. Connexion divine, intervention rapide. Obi combien de personnes ba kufa na kasse avion. Papa na nga mogo bani akufa na kasse avion to mona ebembe na et. Parce qu'on a comme raison kufa même liwana papa ndame ko permettre en autre. Ndama bikis mais j'ai pas droit. Donc comme ce qu'on a aéroport ya Luanda ba pinezo bimate. Et comme il a fallu que tu atterrir na kin selon ni ba pesa na ba 21h. Avion ko kitana kin ba 23h20. Avion ba pinezo bimate. Et baluki aéroport ya Luanda ezongi. Et baluki comme ba tine ba pinezo ko bim. Parce qu'on nzambe wana papa. Natika nzambe. Et là on est ko tsala ngana poussa na musika na nzambe.
bien mais ayé la rabi soso bunginzela nzambo zunzela mobo raisonner comme musika nzamba zuni abuta na non j'ai pas droit les reines zelo eza yangate mazongeli na nganzela na ya kibonza mais lobela no likambo to soulever likambo papa na kufa na crash bande ko musu balinga ko comparer vie na bango loko mama na nga kufa na malade nga pe na ko kufa papa na nga kufa kabo donc vie na yo ozo comparer on a mutu musu quelque soit sa parent na oko le ba bango bienvenue dans la vie na ye ouais et dans la lisolomo ya bible ya roi Sanchérib na lisolo ya roi Ézéchias oui bienvenue bien pendant que roi Sanchérib azali na vie na ye azali roi d'Assyrie abana ko sala ko gagner ba roi nyoko kanga ba mboka mususu parce que yete maki abana ko kanga ba mboka mususu comment il naie et la qui s'agit juste à jouer pouvoir et pas Satan pour que après Saraye makas a gagné ka ba pays nyonso parce que comment il y a Ézéchias na Bible la qu'est-ce que l'Éternel est ma force bango ba ko kozana ba relation bango ba kozana ba connaissance ba kozana ba généraux bango ba yebani mais nga na yebi le monde nzambe ne makas nanga l'Éternel est ma force parce que il y a abulane qui a gagné qui ba roi nyonso a gagné ba moka mususu qui a gagné ba roi nyonso abomi na ba roi mususu a gagné bango la côte si ba na prison abulane qui net azo gagné ba pays mususu qui a gagné ba pays nyonso a est-ce ko na foka qui est pas Ézéchias qui a kangaye pe que azwa par côté c'est na prison akanga mboka na na captivité denga sala na ba roi mususu o ya bosana ke Ézéchias aza o ya bengama ya nzambe par là qu'est-ce que j'aimerais te dire na ninga ta na yebiso ke maladie o eboma ba misusu eza na droit te ke eboma amen souffrance ebeta ba misusu eza na droit te ke ebeta ce qui papa na akufaki na crash ya avion eza na droit te ke yo pour kufa na crash ya avion ce qui que Sanchérib aboma ba roi mususu akanga ba roi mususu aza na droit te ke akanga pe Ézéchias Bible zoba que il mettait toute sa confiance à l'Éternel. Ézéchias abana côté la mokité abana côté la nzambe. Donc maladie o cancer o eboma bande kona yo eza na droit te ke eboma parce que yo za na nzambe. Souffrance ebeta ba eza na droit te ke ebeta yo. Malédiction elanda bande kona eza na droit te ke elanda. Yo bengami ya nzambe oza mise à part. Bienvenue bien. Yangwana papa Alvin na vie faut que ça toujours ne lembo ya nzambe ndenge komela ki pe bana ya Israël na kati Égypte nzambe azotinda ange ya lumière ya destruction aboma tous les premiers nés na kati Égypte mais nzambe apesa ki ordonnance na Moïse azwa mpate asopa makila batia na lentonyo so lorsque l'ange de la mort a roleka amoni lembo aboma mutute alors il faut ça toujours ne lembo nzambe na vie na yo po o ekomela ba misusu ekomela yo te po yo za nzambe papa Alvin to komi na suka anemo na mukuse ceux qui ont réalisé vie na yo hôtel place nzamba zoyo lelo komi osala ba voyage oyo salate na vie ozokota ba avion oyo salate oyo zalelo anemo okolo bana nzambe wana zamala bulama nzambe lekebele alobaka na nzambe merci na ndeko peut-être azola na biso enseignant momoza na moment moko ya souffrance likambo elelisa na moto ntongo midi po o mokili ezanga kopesa solution oyo ezala soki otamboli boye bazomona mwasi kitoko mobali kitoko me bayebi kati na yo te pendant que Anna accueilli na temple na prière ayebisi sacrificat je suis une femme qui souffre en son cœur oh yazo souffrir na moto likambo boye dérange nga tongo midi po likambo boye nyoko elelisa nga likambo yo ezaso baninga bakoti balali o esilisa oponyu wana ezaka nzambe ne mutasi akosilisa il n'y a que Dieu yo talela nzambe komona teke nzamba bosani eza na temps na yo pe na saison nzamba ya kokanisa na zone maketa ya ndeko moko ekoki na poko alelo nzamba ya kokanisa asilisa souffrance na ye nzamba kanisa asilisa epasi ya motema na ye nzamba kanisa asekisa ye peneti baninga oso beti masolo baninga mini ekomi pe tout baninga babeta lisolo na yo oluli pe vie ya baninga mingi ekomi pe tour na baninga pe balula vie na yo na bolamo nzamba salela yo
nzama bosana ba nzama sekisaka ya so nzama sekisanga nzama longola loboko na dikam nzambe wana za capable ya kolongo loboko ya na ditama na ndeko mwazola na biso enseigner tout yo ndima kaka ekomi moma ke banguna no bamona bilemo oza susu wana te ko se justifier oza susu wana te ko comme ko répondre banguna no cette fois-ci bilemo o nzama ko sana bino na bino nde comme ko bana isika na yo ndenge sacrificateur na nyoyo Zakari, ange a commissionné parce qu'il dit qu'il prophétie na été. Ange a commissionné Bab. Zakari tant abimi, a comme on l'a na bassine. Nzamba lobi boke ko bote bilemone comme ko lobis place à Zakari. Na zone mana poko lo ke ezana ndeko moko. Cette fois-ci bilemone comme ko bana vu non. Ba mona ki yo makolo nzamba ko peso mutu ba mona ke o komi véhiculer bilemo comme ko bana vu non. Ozanga ki libala batonga ki yo ko bala nzamba ko peso libala. O ke bilemo ko la ke nzamba comme ko sana vu non. Ba mo ki le ko ndima ke ya solo nzamba zala. Tika ete nzamba sexande ko moko ala nibiso na poko lelo. Merci beaucoup papa Elvin, ezaki plaisir ya koyamba yo na plateau na yo na chaîne na yo pona koyeba ko édifier bateau na nzela ya courte exhortation oyo lié na ma question réponse nzamba pambola bino nzambe a visiter moto nyonso o alambaki biso kozana problème difficulté nzamba lola mona yo. Alors vous allez connecter brancher la chaîne bino na voix céleste pour bo pambola ma lisusu. Un grand merci na John Kamande. Merci Penayo prophète pasteur bienvenue bien ndenge ya mibiso je crois que numéro no ya mwana diko ba komiongo nzamba lola mono merci beaucoup ndeko ya mina tozongi na biso tozana biso bien elongo na nzambe tozana na nzambe tozana nzambe sur réaliser ni na voto si ça ndenge na mona ki na vidéo moko boye évangéliste Martin Makuma zo senga pena papa lui pour na biso za otikala to mona ki o kotana ki na papa de Blaison wanga bazo yamba beaucoup nyoso wana ana pespe kuluto de Blaison wanga na gentillesse papa il faut battre un grand merci na papa de Blaison wanga l'homme pacifique l'homme loyal papa moro bien journaliste moi extrêmement bien biso to ba Rolanda hier tous en ba étudiant na ba première radio wana so na classe toujours là toujours le lopeto comique cool na biso na musalo azlanda biso pazo la pazo apprécier musalo toujours sala et merci beaucoup na de Blaison wanga na ba nyonyo to ba biso donc merci na pas apporter Martin Makoma à ça avec déplacement Hollande koyati na Bruxelles place nazalaki na hôtel et tout tourner émission merci pour la considération nous sera na kotika na potote que non assurance na vinde poto bonabo donc dès qu'on a de quoi na ba objectif na ba vision na biso peut na vision na biso elongo na nzan c'est n'est qu'au début ya bolamu na nzan na biso musika le ba peut-être na ngana ba assurance ya vie eza potote eza nzambe assurance ya vie eza nzambe eza potote au-delà ya poto paradis ezali poto eza kitoko eza malamu eleki kini minute nazo wana nzambe soko oza na nzambe nyonso to oza nango mposa nzambe asape tant que oza na nzambe oza déjà na assurance ya vie eyo lotongo midi pour nzambe wana aza na assurance Joseph azali nango Job azali nango nzambe atika ba oyo aye te ata na minute asuka nzambe aosekisa merci beaucoup merci botika la connecter nzambe nanga apambola bino bye bye bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette
oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to mpe baexamen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki mpe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na baimage elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment namimonaki vraiment ondire naza soki wapi baséjour na ngai banda nayaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Oninga,
Vaut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Vaut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tangwe komemanga, tangwe komema, tangwe kotika moto te. Bakulu tuba yakala basi bakende Moninga tala tangwe komema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya mari si akenda ye misa mungolo tala tangwe bebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Po tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Uze Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawate. Liwa tango yaka. Amemaga moto nyoso moto nyoso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tangwe komemai. Moninga, Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, 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 tala tangwe komemai. Moninga, Moninga, tala tangwe komema. Tangwe kotika moto te. Lengela momo na yo. Tala bato bako kende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela momo. Moninga, tala tangwe koleka. Ekolo nyoso bato bakoke. Tangwe za koleka. Nalela ponani nalela ponani. Tangwe za koleka. Tangwe za koleka. Tangwe za koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.